Balandi Congo Live Télévision, merci pour vos arrêts ebele pour la chaîne YouTube de Congo Live. Le Belarabino, Maïmatali, politique et République démocratique du Congo. Lelo Penza, Tozali Awa, na commune Bongo ya limité na première na tina penda ko la politique ya mboka na biso Congo o Tozeli Butu pe Moi. Lelo oyo gouvernement ya mboka na biso Congo ebimi avec 65 ministères o ba imboka ba zela kimbola na mbula kasi na invité na biso lelo to ko lobela Maïmatali politique pe actualité ya zali bongo combattant ya IDPS na mboka ya Londres moi na mboka Jean Chims Moutala na ye penza to lobela Maïmatali politique to lobela sortie au gouvernement pe place ya ba diaspora na gouvernement oyo mbote moi na mboka Jean Chims mbote mama Jean Dieu kwa mbote belé en tout cas nzamba pambola yo na mosala monene oyo zali kosala sango na yo ezali partout na diaspora. En tout cas, Congo Live, Yangonde, en tout cas, ils ont landama partout. Et puis, ils ont un impact dans la diaspora. Nous avons pas en tout cas. Oui, moi, Mboka, Jean Chims, Lelo Penza, gouvernement, Mboka, Bandeko Zela, depuis Mokondi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, qui bon au pouvoir. Toujours c'est la gouvernement bimara karaté. Kasi Lelo gouvernement bimi, na ebité. Et le revenu le gouvernement sortant oyo au tali 65 ministères au tali bayi FCC ndenge bazui bayi cash ndenge bazui na ebité kokolo banini na sortie à gouvernement oyo. Et là on liboso na ko remercier mokonzi mboka Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi en tout cas pour na mosala oyo azali ko sala ya peuple d'abord. Sorti à gouvernement Zali et Sengo pour na ba Congolais nyonso to se retrouver en tout cas au Sala et Banda. Donc Monique avant sorti à gouvernement yemoko déjà ça la ici exemple na kati ya kosala donc misala na kati ya programme na d'urgence. En tout cas le gouvernement bimi to kolanda te nombre ya 65 wana ba baza ko banga. Mais na kati ya 65 membres musala pendande kosalama et ba Congolais ba kosepela. La PCA Penza, merci. Nous avons Penza beaucoup pour la poigne où il y a le président Nabiso Félix Tshilombo Tshisekedi. Oui, moi Namboka, est-ce que dans 65 ministères wana ba Congolais ba ko se retrouver pour 65 ministères n'eng ba beta qui pena budget donc mbongo ko bimebele. Est-ce que il fallait zaka 65 ministères pour te Congo qui est liboso ou bien ceux qui va meka un peu ko réduire en temps na ba trentaine ou bien ba quarantaine ministères là sous moi loka malonga ko bonga. Est-ce que dans 65 ministères oyo ba mboka ba ko zela ya malonga? Merci pour le retour na yo maman Jérôme je crois. En tout cas, na koyano la yo boy. Oyebi biso lobambi ayebisa biso ke mbongo oyo ezali lokola manque à gagner pour l'état na biso chaque année ezali 15 milliards. Ouais. Alors, total nanu eloko wana ya 15 milliards ezokende na ba poche ya bato. Baza koyiba baza kopomola mboka. Bongo kaka lelo kaka pona membre ya gouvernement o baza 65 okanisi ke non bakobanda kozwa donc bambongo soki ya ndenge nini non oyo ezokende na bapoche ya bato pendant période ya bao bazalaki wana ezalaki kutu ebele kongo eza na misolo ebele bato basinquiété te nga nazali kosenga bato bazala toujours calme ezali te ke 65 membres ya gouvernement bango nde bakoya susu donc kopomola mboka ko ezali sikoyo vision ya chef de l'état eloko ya asali wana donc ayebi tokoyeba pe basalaire na bango ekozala ndenge nini en tout cas nga na kosenga vraiment peuple congolais tozala patient et totala ndenge mosala osala nombre ya baministre wana en tout cas inquiété bino te eloko nga naza kosenga nde yango wana. Oui mwana mboka lelo oyo tomoni penda gouvernement bimi na ebité na bino ba diaspora o bobunda mbula na mbula pona IDPS. Est-ce que vous se retrouvez
pour mikoleleka qui secrétaire général ya UDPS mola mboka Augustin Kabuya ye penza lobai ke UDPS diaspora ezalaka te mais mingi penza ba mitungisa maki nango bitumba oyo bandeko na biso ba congolais to benga ba diaspora à l'étranger ba bunda po na UDPS lelo boni baloba ete UDPS diaspora ezalaka te na ebite kotala ba kombo oyo ebimi na 23 ministère na ngambo ya cash. Est-ce que bino pena ba diaspora bo se retrouver? Merci mingi lisusu pona motuna na yo mama Jean. Ngai na kolimbola boye. Biso diaspora tozali awa. Tozana na poto, tozali na États-Unis, tozana mikilebele diaspora ezali kaka awa na Europe te. Diaspora congolaise ezali même ba congolais à Malawi, ezali toujours diaspora. Alors toko souhaite que non, il faut kaka diaspora o ya poto ya Europe, bangonde diaspora, o esengeli bazala na kati ya gouvernement. Non. On a ko servir mboka na yo esengeli kaka te que non yo faut servir ba pesa yo poste ministériel. Ezana ba façon ebele o pe biso diaspora, toko ki pe ko ya ko contribuer donc pour na développement ya mboka na biso. Alors ngana la ko trouver que non ezali penza faux débat. Ce qui va te dire que c'est diaspora va se retrouver des diaspora pour y avoir des alliés pour le caca donc bah polémique y a pas nous soit pour servir Congo ce qui a dans le domaine bien précis où il y a pour contribuer à yango. Ce n'est pas seulement ma poste ministériel. On a mon maman Joanne. Oui. Et là on a gros bandé yangwana. Diaspora est allé kaka awate en Europe. Diaspora est allé na Brazzaville. Diaspora congolaise. Diaspora congolaise est en Angola. Bongo ba oya kuna pe ba koloba nini ozomona eloko tozali nango poso ezali ke no congolais nyonso en général ezala bato ya Lamuka ezala bato ya FCC ezala bato ya cash biso nyonso toza ba congolais to se retrouver tango mosala ekobanda mpona na kati ya gouvernement wana. Merci. Oui, mwana mboka Jean Chims lelo penza tomoni na ngambo ya FCC kuna mwana mboka Azarias Ruberwa oyo ye penza mbula la mbula zaka ministre surtout na makambo etali décentralisation oyo biso to koyeba ete na est mboka na biso minembwe bato bako kufa ba mama bazali violer ba linga ba iba biso ndambo na biso mabele kasi lelo basusu bazongisu Azarias Ruberwa kuna na ngambo wana oyo ye penza nationalité nezaka bongo douteuse na ebité Azarias Ruberwa kosa pena musa malamo po ba imboka penda baza inquiet na nomination ya mwana mboka Azarias Ruberwa na ngambo wana. Merci lisusu pona motuna na yo journaliste akei sango po azali kosala impact na diaspora Jean Dio quoi. Merci. Ngana koyanola boye. Bato bazali ko s'inquiéter ngai pe inquiétude nanga sévère na koki ko bomba yango te pona kombo wana. Kombo wana ngana za ko monta yango ezali lokola cancer. Mais naza na confiance. Naza na confiance moko kati na président Félix. Yoko ya atiki kombo wana est passé. Oh ezali ba kombo ebele passé te. Mais na moni kaka kombo o wana est passé. Ce qui fait que ngana ko pesa confiance et pas ya président Félix. Ce qui tata wana ko ya pona ko sala ba aventure na ye et je crois que ya ko kutana nde na peuple liboso na ye. Poto ko tolérer lisusu te ba comportement ya bandeko na biso oyo aussi to bongisi ebele donc na est kuna na ba viol na ba tuerie jamais to ko linga lisusu donc to accepter ba biloko ndenge wana. Donc ce qui Robert ya azali maintenu kata gouvernement oya sika en tout cas ameka ko changer. Donc faut abongo la motema na ye alla ki sapeza ba congolais ke ya azali congolais et akoya na makambo te ke non ya ba division ya balkanisation wana to kotelemela yango pe to kotelemela pe gouvernement mobimba soki to moni comportement ya Ruberwa eza ko continuer toujours na lolenge ya o ndenge bango basala ki liboso wana en tout cas donc to transiger na yango ata mukete mais nazaka na confiance ya mokonzi mboka ayebi tina nini ye atiki kombo wana et passé parmi tant d'autres. Merci beaucoup. Oui, mwana mboka tokene na oezaki bongo nomination to pe permutation ya ba bourgmestre ya ville ya Kinshasa. Le to mona ki penza mwana mboka Gentini Ngobila o ye na slogan na Kinshasa bopeto. Ya pesa ki bongo 17 millions de francs congolais équivaut à $10,000 na ba bourgmestre ya toute
24 communes ya ville ya Kinshasa tolali tolamuki azwi bongo a permité oyo ya kalamu ake na bumbu ya bumbu ake na kalamu ake a nommé en désordre na ebité selon constitution mboka na biso esengeli ka Gentini Ngobila a nommé bongo ba bourgmestre na désordre bongo aussi longtemps bango bazana na mbongo bango bazwaki il fallait ba senir penda ville ya Kinshasa kasi lelo Kinshasa bobeto 0 sur 0 et loka malonga ezo marché te Kinshasa est commis de plus en plus poubelle na poubelle na ebité moi la mboka okoko lobanini. En tout cas, merci mingi Maman Jean Diokwa, journaliste à Boigna, azali ko sala impact ndenga na lobby Congo Live TV a des impacts kat na diaspora et puis partout en tout cas d'autres za kolanda yo merci pour na mutuna. Mais ngai pe nazali ko déplorer surtout comportement ya Gentini Ngobila ezali vraiment anticonstitutionnel. Comportement na yo wana ezali o nga nazali komona ke ezali comportement o tokoki kosepela nango ata mokete na kati ya constitution na biso place moko te o balobi ke non ye gouverneur ya ville fois nomaka donc ba bourgmestre donc ndenge ya alingi eloko wana nayebi te pourquoi azali kosala yango et puis pourquoi donc baza kotika ye a continuer ko se comporter ndenge wana. Gentini azali moto déjà abomisi bandeko na biso kuna na Yumbi abomisi bandeko ebele aza déjà na makambo na ndenge aza wana ntango ya ye na Kinshasa esengela alakisa biso ke non aye kotravaille mpo na peuple congolais bosoto oyo eza na kati ya Kinshasa wana bandeko na biso bazovivre kati na bapoubele esengelaki déjà ye ayeba ndenge nini kodégage babiloko nyonso tu wana mpo bato bavivre na kati ya propriété. Mais tant que yaza continuer toujours kokota na babiloko oyo ezali kotia vraiment donc désordre kati na pays azali motu ya sikoyo allo penga kosenga bandeko na nga nyonso oyo bazali koyoka nga bato lokola ba Gentini Ngobila donc il faut kotelemela bango po tokoko continuer kovivre na désordre te ya anommé ba bourgmestre eloko ezali jamais nulle part inscrit na kati ya constitution na biso naza vraiment contre comportement na ye en tout cas wana ezali opinion na nga. Merci beaucoup maman. Oui mwana mboka lelo chef de l'état ye penza na ngambo kuna ya mikili ya poto mwana mboka bokechu bino boza bato bo soutenaka chef de l'état na mikili ya poto kasi komona penza combattant mwana mboka bokechu azali na ngambo ya lamuka ye penda ba site o penda sala ka vis-à-vis ya chef de l'état bino pe boza ba boza kuno boza ko soutenir ye bozwa ta moi likanisimo te ko kuta na ko sola na ye na ndenge penza ya saka ba propos mabe contre chef de l'état na ebité. En tout cas, merci mingi pour na motuna na yo Maman Jeon. Vraiment eloko wana ya comportement ndeko na biso bokechu esala ka biso vraiment passe. On ngai moko na mituna ka est-ce que bokechu azali na famille to azali na famille te. On a kati ya famille nyonso soki bozali na membre ya famille na bino bozali ba noko, bozali ba papa, bozali ba maman, soki bomoni mwana na bino azali na comportement ya modèle wana esengeli na bino bopesa ye oyo babengaka conseil. Soit ceux qui azali marié lokola ndenge ndeko bokechu azali marié azali na mwasi aza na bana esengelaki quand même femme na ye pe ya ndako apesa ye conseil po babiloko oyo azali kobimisa wana kofinga na mama ya mokonzi ya mboka babiloko wana ezali vraiment kohonore pe bamama te po esengeli vraiment eloko ya ndenge wana donc ndeko na biso wana ameka nanu korefléchir ozomona. Alors naza kocomprendre ke na kati ya famille na ye c'est comme s'il y a pas de gens oyo bakoki kotelemela ye koyebisa ye ke non tato oyo tika comportement oyo po ezali kopesa ya réputation mabe ya famille ezala ye bana na ye basi bakoli bakoki toujours mpe koconseiller tomoni azali kosepela diplôme ya mwana na ye mwana na ye azwi diplôme tout ça sisi kelasi mais esengelaki bana wana batala comportement ya tata na bango tata na bango azali koloba nini biloko nini ezokoma na monoko na ye po boketu c'est comme si asali université ya buzoba na poto awa ozomona azwi badiplôme on dirait kaka ya buzoba ya kofinga alors comportement wana ezali bacomportement oyo tozali kotelemela po poto ezali esika oyo esengeli bato baya mpe baapprendre okomona te mindele baza koleka na batelevizio awa baza kofinga na tout ça ezalaki kozwa ya malamu totika oyo ya mabe me ndeko na biso wana tozali komona ye a tout moment azali kobima aza kofinga eloko ezokamwisa ngai ezali ke non bato baza kolanda ye donc monde mobimba oyo bacongolais naza komituna bamosusu batanga bamosusu mpe batanga te lokola ye me baza kolanda boketu alors on comprend plus rien. Alors comportement wana esengeli bino bato oyo
bozali pe na média tango bozali koyamba bato lokola baboketu eke azali kokontinue kofinga ezali lokola azali kosalir mpe batelevizio na bino naza kosenga na bandeko na biso nyonso soki bayebi ke no bakoyamba boketu bayebisa ye à l'avance po esengeli aya na baémission apesa batelevizio na bino lokumu me ntango ya koya aye na kofinga ezali mpe komema réputation mabe mpo na bino moko mama alors totelemela babiloko oyo tochange e toyebisa ndeko na biso esengeli eza temps ya kochange soki akoki kokritike kritike eza nango tolere eza nango normal me bainjure nde toboyi merci beaucoup mama. Oui, mwana mboka lelo oyo chef de l'état asengaki penza na ba diaspora nyonso bazonga baya ko investir na mboka Congo kasi tomona ika mingi bazonga kia bazoluka ba poste bakende kuna ba conseiller eloko malonga pe ba ko sala te na ebite bino ba diaspora bobunda pona UDPS na mikili ya poto moi eloko nini penda bino bobongisi penza lokola chef de l'état bela bino bozonga et non que po bowela ba poste kasi boya ko investir na mboka na biso Congo po Congo penza ezali na ba richesse ebele na ebite likanisi nini bino bokoki kozwa pena pona koya ko investir na mboka na biso Congo et non pona koluka ba poste lokola ba diaspora na musu bayaki mingi kobunda koluka ba poste bamonye simbite bazongi poto ole baya ko investir na ebite yo pena na likanisi wana mwana mboka Jean Moutale loko nini ozozanga po zonga mboka no Congo oya ko investir pona bien-être ya population congolaise. Merci mpona motuna na yo lisusu ndenge kaka nazali koloba journaliste oyo ya jeune oyo azali kosala impact awa na mikili ya poto mpe mikili misusu mama Jeon Diokwa merci nazali korépondre yo boye en tout cas ngai personnellement je me prépare pour venir dans mon pays mpona koya koinvestir parce que na investisaki liboso mais kotala ndenge nini mboka ezalaki bapongola eloko ekoki kosimba te parce que soki économie eza mabe bato baza na mbongo te en tout cas biloko nyonso tu ekomarché te en tout cas tomekaki bandeko ebele mpe ya diaspora basi bameka mais kotala lolenge mboka ezalaki vraiment donc kokonzama moyen mpenza ba oui baimboka bapela lokola nini ebimi awa mutu nyonso aka na besoin ayeba soki toke na ndako ya ministre nini oui mwana mboka kaka mpona ya mpona salaka mpona gouvernement. Allô maman. Oui loba appel ekotaki alors yawo en tout cas merci yawo na lobby de ma part en tout cas tokomeka lisusu la période oyo ya mokonzi ya sika totala ndenge makambo ezali kokende tokoya lisusu mpona koinvestir ndenge tomekaki ndenge nauti koloba tomekaka yango me esimbaka mpenza te mpona pays en tout cas ezalaki par terre économie par terre bato baza na mbongo te moyen makambo esimba mpenza eza te mais avec la vision du nouveau chef tokoya lisusu komeka na bandeko oyo bayaki mpona kozwa misala en tout cas wana ezali bango mais ngai en tout cas nazalaki vraiment kosoutenir bango te parce que priorité mingi tozopesa na bandeko na biso oyo bazali na Congo basouffrir mingi bango nde baza komérite babundi mpe sur place bien que biso mpe tobundi awa mais ici ya quand même moyen ya tovivre misala eza nango tozosala mais soki mboka ekomi kobonga topesa vraiment priorité mingi na baoyo bazalaki kati na mpasi mingi ntango biso toyebi ke bango bakomi malamu biso mpe toza malamu awa ensemble donc tokoki continuer donc kodévelopper mboka na biso mais kowela na baposte surtout na kati ya gouvernement en tout cas namoni ke wana ezalaki opinion ya mutu na mutu merci biki mama. Oui mwana mboka tokomi bongo na suka motuna na biso suka ya boye lelo oyo baimboka mingi balobaka ete président Félix azali bongo président protocolaire nyonso moto asala yango ezalaka bongo président sortant mwana mboka Joseph Kabila Kabange yenda anomaka yenda asalaka bapesaka badécision kasi biso toyebi ke moto azokokamba mboka ezali bongo président Félix Antoine Tshisekedi bino mpenza na likambo wana bino bayi diaspora esalaka bino lolenge nini? En tout cas merci mingi mama wana ezali bapolémique ya pamba parce que président na biso azali koprouve ke yende en tout cas azali kokamba mboka wana
On a évité ceux qui battent balingi kondimaye na ndenge nini. Les alliés opinion na bango o bakoki ko permettre. Mais ce kotali même avant sortie à gouvernement oyo. Ba exigence ya président ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango nde salami parce que ceux qui ezala ki était mutazali ko konza mboka mbele omoni gouvernement laissé bimaki bandakala. Mais omoni ezala ki retardé pourquoi parce que azala ki na oya ba condition apozaki et jusqu'à ce que ba condition ana nyonso to eza rempli yango omoni gouvernement lelo donc ebimi. Mais bao bazali koloba kete ezali Joseph Kabila o boyena boye mutazali ko konza bazali komikosa parce que bazali na contradiction ezali ke bazolo bote mutazali ko protéger Kabila ezali Félix. Oyo moni sikoyo muto yo nommé aya susu ko protéger na lolenge ni. Yo muto nommé ye, yo muto faut protéger ye. Mais muto yo nommé a comme il sous protection na yo. Alors ce qui muto doit protéger muto, c'est que besoin reconnaître kati na eka na pouvoir. Alors on ezali ba polémique ya bande ko na biso vraiment batika oyo ezali mokonza mboka sala musala na ye plutôt koloba keno Kabila muto azali ko konza mboka. Kabila ko konza mboka te parce que totiki ba prisonnier nyonso tout o bazalaki na prison to bimisi bango président bimisi bango ba o bazalaki na diaspora bakimaki bazongi mboka to pesi bango ba passeport ozomona alors biloko o bango baza koloba na o eza kosala en tout cas ezali tout à fait contraire ya makambo bango bazali koloba wana en tout cas donc eza ba polémique ya pamba totika ko persister kati na ba polémique totala oyo ezali mboka na biso po ekende liboso. Merci beaucoup, maman. Oui, moi, la mboka tokomi na suka message ni ko lancer na ba diaspora nyonso ba ko landa yo à travers duplex na biso pe na ba congolais nyonso message ni ko loba na mokuse po tokomi na suka. Merci beaucoup, maman. Jean ndenge na lobby en tout cas nzamba pambola yo message na ngai on a koki ko lancer na bande ko na ngai nyonso ya Congo ezali message ya amour. Message ya unité ya ba congolais. Tolingana tolongola oyo nyonso ekoki ko diviser biso ba problème na biso politique et diviser biso te to sala lokwa mindele basalaka awa bazali na ba opinion différentes mais o etali mboka na bango en tout cas bayaka ensemble pona kotunga mboka na bango totika kolanda bato oyo bazali komemela biso ba division surtout nazali ko insister na comportement ya papa Ngwanda tata wana nazali koyeba Ngwanda yaza koluka apareko naza koyeba te eloko nini yaza koluka tata wana bato baza kozonga na mboka po batonga mboka mais tata wana afandi na diaspora awa alobi aza na se ya mai yaza aquatique c'est un animal aquatique alingi kobima na sa mai te mais soki kaka bimi na internet po asala ba view parce que akoma kosala kaka mosala oyo ozosala wana mama alobi ya komema soulèvement populaire soulèvement populaire a komemela ngo wapi kotikala kosala mate eloko esekisaki kinga ezali ke ntango balobi mokolo ya soulèvement populaire babandi yango kuna na Tchango Kabila na Tchango eza mosika te aza ya Kingakati oleba se diriger vers Kingakati mpona kokende kobimisa Kabila kuna ye moto balobi abomi mboka abomi bandeko na biso mais bazali kose diriger vers Limete nazo comprendre eloko wana te soulèvement populaire oyo bango bazali kozela wana en tout cas osalama te au Congolais asa fungoli miso eza ba distraction ndenge biso tolobi message oyo tozali kopesa ezali kaka ya toya ensemble tolita ensemble souci na ngai ezali ke non un jour ndeko Martin Fayulu ye na ndeko na ye Félix en tout cas bakutana bayokana po totonga mboka na biso eloko ngai nakoki koloba en tout cas donc yango wana totika makambo nyonso tu ya politique oyo ezali kodiviser biso na nsima mais totala bolamu ya peuple congolais oyo asouffrir pendant plus de 50 ans, tout le monde en tout cas Congo, où ils allaient na bourgeois belé, ils allaient na quitté belé, mais peuple wana allaient se retrouver. Au lieu que tout mi pesa na babiloko oyo, ils allaient diviser biso, ils allaient malamuté. Merci beaucoup maman Jérôme Diokwa. Oui. Ces jeunes, ils allaient ça l'impact kati na diaspora. Oui, merci mingi mwana mboka Jean Chims Mutala tokomi na suka merci lokola o accordé à kibiso temps na yo pona duplex koyoka penza likanisi ya bino ba diaspora vis-à-vis ya gouvernement uti kobima vis-à-vis ya maimatali politique ya mboka na biso Congo na bandi mukolo mususu soki temps ezwami mitune ezali tokobenga yo pour accorder biso susu temps pour to sa no émission. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. En tout cas, Nzamba Pombo, là, pour nous sala, nous nous allons sala, coup de chapeau. En tout cas, vraiment, nalingi bino mingi, nalingi ba Congolais, nalingi vraiment Congo. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Oui, Balandia Congo Live Télévision, merci. Tokomi boko na suka ya diplex na biso, émission na biso tosaki penza en direct na mola mboka le combattant oya lobelaka na ngambo ya IDPS oya sali penza ba mbulu ebele ko bundela penza bitumba ya IDPS kuna na mikili ya poto. Mola mboka Jean Chims Moutala depuis Londres. Na penza to lobelaki mai matali politique ya mboka na biso Congo, sorti ya nouveau gouvernement autozeli tozeli ba moi ebele kasi lelo yo gouvernement bimi to komi na suka. Merci na oza ki na sima caméra Gibo Tambela. Merci na balandio ba soutenir na biso na mikili ya poto na moni un tonton doux de caractère mon vieux David Olito tonton doux na bosanité Jean Si Bomoi papa social la vie depuis États-Unis. Richard Maka na mama Wivine Sevolo depuis France kuna na Lyon. Pe Jean-Louis Chibangu depuis Londres. Na bosanité Bénédicte Djokwa, Deborah Lindongi ma petite sœur chérie, ba joyeux anniversaire na yo. Pe na couple Bosunja Willette Djokwa pe Guélan Bosunja depuis Tours na mboka ya France. Ngala bino soki nzamba zongi te to monani na mikolo ezali koya.